Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to ba bolinga mama ile anito. Na pesi me ba mbote ba ebwe ma vie pi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo bandeko nanga. Est-ce que boya malamu boni santé boza bien? Bola muki bien, wabino mama ile ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali to la muki malamu. Alors na nga koyeba pe ba ebanga ba ebalinga nga soki boza malamu bosala nga signe e kosala ngai bien koyeba ke bandeko nanga o balinga kanga bango pe baza malamu. Merci mingi na bino nyonso to bolinga mama ile anitu. Merci mingi na bino surtout obo disposateur na bino pona kotala mama ile anitu to pe pona koyoka mama ile anitu. To na bake allo bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage ensemble suivant maman Elia Nitu. Nanga boki na bina introduction qui émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage ensemble suivant maman Elia Nitu parce que tozo ke ndipenza ko so likambo o etali libala likambo o etali penza mariage yango ndezala penza concept ya émission na biso ata toke gauche toke droite tozongi na rond point tozaka na concept na biso o eza likambo ya libala préparons-nous pour le mariage na koso na bino makambo ya préparons-nous pour le mariage likambo libala po eza na ndeko moko mwasi mama moko mutabengi nga po ebisanga ke mama Eliane na yebi ke ba jeune fi batala ko mingi ndenge kalobanda ko lobake ba émission nga na sala kango pona ba jeune nga na sala kango pona bino bankola na ngai te alors mikolo tiki ba jeune na yo ndenge nini ozaka deuxième maman ba ke je suis votre deuxième maman nga na ko ebisa yo ke na libota na ngai na bana o nga na boti même na bana bandeko na nga bana na biso mingi batala kayo et puis tango sala ka biloko ko lamba nengo lambela ka biso penza biloko mboka tango ozala saki ko lamba boyo koko ba lekolo eza boyo koko bala boyo lamba ezalaka très bien maman neto ezalaka vraiment très bien to partagera ba émission na bana to partagera ba recette na bana tala eloko bute ko lamba lobi mbisi wana ya Kongo sika makayabu wana osali précision mo lobi ke likayabu oyo ezalaka makasi faut ko chango mo mai po etoka po leto komaka makayabu to babola kezaka mo pembe mi wana penzo préciser obisi biso ki te ezalaka makasi faut ko chango mai muke po esa nini etoka ebimisa sauce nango elingi nango ezaka na kati ya kati ya misuni nango wana en tout cas musala malamu ya on a bike merci na pesi merci nanga mingi mbote nanga mingi na mama Marthe Mokassin ya vandi na kati ya mboka États-Unis mama na pesi ba mbote belé poso kozotala ba mama na biso po aza mama ba epa nanga ozotala ba mama azobengo ke mwana na ngai en tout cas na pesi ba galon na pesi ba pete belé pona musala ozosala esa ke sengo mingi komona ke ba mama baza ko sepela ba pesa biso ba galon bazo ba te osaka musala malamu na lobi mama merci na pesi mbote na nga mingi na katika pesa leki na nga motema na États-Unis ma petite sœur chérie je t'embrasse je te fais de gros bisous ba mbote na nga na Sylvie Mukadi na kati ya mboka Dallas on a kabaliki na ngai ba bisous na bino banga kotambola toujours sur le pas de leur grande sœur na pesi no pe ba bisous na bino ebele soki to reçoit likambo libala eza na demande ya mama oya yebisinga eza likambo ya ye moko ya kati ndako na ye abi mama nitu na yebisio nangi mwana tala émission epa na yo nangi mwana yo ka oyo koloba parce que il y a deux fois bana na biso bayoka ka ba parenté mwana moboti azoko yebisa likambo azoyoka te azoko linga koyoka ya bapanga ya baninga bana mingi bakoma linga kosala ba bras de fer na ba mama na bango bana o bazalaka na ba intention ya mabe to bazala ba comportement ya mabe ndenge mikolo balobaka ke babotaka mwana kasi babotaka motema te eza lokuta te eza solo eloko moko mundela lobaka ke telle mère telle fille wana eza lokuta eza ndenge moko te tel fils tel père eza ndenge moko te okokuta mama mususu bizaleli mabe mwana bizaleli malamu okuta mama mususu bizaleli malamu mwana bizaleli mabe okuta papa mususu ainsi de suite en tout cas nyoso to balobaka ezalaka vraiment yango te likambo to kosola ndeko nanga oya mwasi mama ebisinga abi mama Eliane na kati ya ndako na ngai naza mwana na ngai ya mwasi aza moko te na bana ya basi parmi bana na ngai ya basi ndenge na boti bana na mwana moko o aza na caractère moko difficile okake mwana aza na caractère moko difficile ke nga moko na bota mwana ke me mwana okoza caractère difficile boye pona nini baninga ne baza boye te yango balobaka ke libumu eza magasin ebimisaka ya ndenge na ndenge abi mama Eliane na ebisio mwana nga caractère difficile oyo asa kumba zemi abota mwana deja na mwana na maboko aboti mwana mobala aboteki mwana bavandaki na ete po babalana kipete aboteki ka ndenge za radio to banakishasa ke basente ki kaka aboti mwana mobali abali ete avandi na mwana to vandi na kati ya ndako talaka ki ana moka poto bana bazala ki asa koli azunda kuna yake ime mwana hotel ma comportement mo caractère mo difficile toza ko vanda na kaka moya ko sala ezate malgré ba comportement na ye o sa nini
Ozo vanda kaka mais naza kopesa mwana toli chaque jour. Naza kopesa mwana conseil chaque jour. Akobima. Akotikela nga mwana. Soka abimi atiki mwana mameli akoki na ta 3 jours. Akoki na ta 4 jours. Akenda yem kola kolinga kozonga zongi. Ngane na community mama ya mwana wana. Koko akomi lokola mwana nga ifana kenda kotika na classe, ifana sala boye, nga munasina tikaka kobota ekomi lokola na boti sika. Ngane eka kita na ndako kita na kita me mama bima pezota oya yenda kokende alingi kokende te tovane kaka na ndako na ye na mwana. Papa na ya lobi, omwe makambo babaka tel mère tel fille. Moi to ni makambo boye susu ezate po yo moko mwasi na nga banana bala yo. Biso yo toboti bana 5. Toza na kimi na biso na libala. Mais tête brûlée oyo, toza na oyo. Tête brûlée za pe ya baleki. Akokana yo mwasi na nga te. Mama bana ngoza lokola mwana oyo te. Bano mibale mosusu baza bien, mais oyo kaka mwasi odo mwana moko azoka mama ne la tête. Mama azopesa conseil, ndenge o moboti apesa mwana conseil. Po moboti moko ta vanda kana epesa mwana ke mwana nga zala mabe, mwana nga finga bato te. Maboti abonga ntuka na ebité. Moboti nyonso linga toujours tango aza ko éduquer mwana. Moboti nyonso linga toujours mwana asala fierté na ye, mwana azala malamu. So balo bakama mwana antuka mwana nzamba pambole mwana moko malamu, nzambe pambola mwana oyo. Mais mwana balekisaka musapike mwana oyo mwana nde babaka na boka na biso ya Congo, mwana nde mwana azaka malamu te. Abi mama wa Eliane. Na bundani na mwana na bundani na ye na bundani na ye na bundani na bundani na bundani. Na yabisi akoso boti mwana boye mwana nga. Kitisa mutu na yo na se calm down. Kitisa mutu na yo na se lobi koyi kozwa libala, mobali abala yo. Ova na ndako libala. Mais de moi-même mama Eliane na yabiso nazotala ka comportement mwana. Mwana osoba bia katela au français. Omituni soka bota maki na Afrique mwana Afrique mais mwana bota mi na poto so bia katela au français mama okoboya ndeto bakakata olingala donc mwana moko na zoyebi soki mwana moko azana comportement difficile mwana moko difficile ba jeune fille obokolanda nga obokoyoka nga kozala malamu na kosepela boza video oyo botindela ngo baninga pona yebi ninge bozongiselaka nga bosalaka capture bokamati bozongiselinga maman j'ai regardé cette émission en tout cas c'était bien j'ai pris ma part maman là tu as bien parlé maman boy na yebi pokala na bando bakena saka ba émission pona ba jeune fille na ngai na saka pona bato bankola na nga te bakikoni tu na saka pona ba jeune fille na nga mais bankola na nga pe ba diembela na sima bino ba jeune fille parce que tant on a zoki initiative dans cette émission c'était pas pour les darons ni les darons c'était pour vous mes enfants et on a ba que je suis votre deuxième maman. Alors moi na oya mwasi na côté ya malembe abandi ko changer moi bizaleli ko changer bizaleli mama bi oya komi ko changer bizaleli boya ça va. Maman eko sala effort comme ma penza mwana na nzela losambo ke nzela penza losambo parce que bana mususu to batu mususu batu biso batu nde toza okomona ta mususu ta ba comportement moko eza malamu te eza mabe mais soko zo ke na église et que l'église bandi ko teya ozo mwa netika ba oteya nga netika ba olo bana nga o netika ka vina nga etinda ka pe moto a changer etinda ka pe moto a changer mama lobi mama nitu mwana na baninga to kenda ke église na bana na koli na ba ona nzela église. Mais nenge bana basi bakola bazina bango ba liberté na bango. OK na baninga yo soka to l'église moi je prie seul. Moi même je sais prier. On dit mutu mo aza ameli mo mabe. On a zopse bino ke mama ya mwana ye moko muta ebisinga likambo. Abi solola mama Eliane. Babomba ka mabe na sa mesa te. Likambo so eza mabe to loba. Bana musuba ko ko changer ce qui ba yo ki na ba comportement oyo ko ko sunga bango. Mama na likambo eza nini? Mama likambo eza boyo. Mwana ya mwasi taba bandiko kende église bandiko kende église. Mwa muto bandiko kende. Nazo bisabino mwana ngwa ya mwasi azate ke aza bébé te aza bébé te. Aza jeune femme. Jeune femme il y a 34 ans. Mais bota la jeune femme à 34 ans chez les parents. Baleko balandi à 28 ans à 30 ans bazo ba appartement bakenda. Bakena na banda kuna bango babali na bango na nteme babaki te mama to sitokoli malam to za banda kuna biso to sa nini to kende to za ba appartement to zo sala mama pa tali ke non ba PCP babaki moko ya bien mais ça la pe ya bien bon c'est le côté bokende ko vanda na bino to de toute façon to na biso na poto mutu fa s'envoler mutu fa yeba ko lukali paneza très important pour biso ba mama ata na poto biso ba mama africaine to linga ka biso ba mama africaine to linga ke mona va manandako il fa bala apesa yo honneur to linga bongo mais comme différent na poto
moi si moko soko sa yebi mibali akomi kozala gêné place papa na mama bazali a préféré azonda kunaye akende ezana ba mususu bazo kende te ezaki babali ye nano akei mais ezana ba mususu atali ina komi na 30 ans na 30 ans kozaka chez les parents te baleki oyo bazana ba 30 ans ba 28 ans bazo appartement bakei ye muto 34 ans azana ndako chez les parents désordonné désorganisé akakosala musate pendant une année aza pesa na fiche de paie une année akoka te aosala musala 3-4 mois atiki na ye 6 mois 8 mois atiki na ye avandi na ye azokota ba RSA à 34 ans moto ozolia RSA ozokota na ba RSA okozala na mbongo mokolo nini vi na mokoni okozala bien ozala pe lokola baninga osepela pe lokola baninga ya mama nito lokola koloka mwa mosa 34 ans tozalaka ne na ndako baleki mibale ya basi babimi bakei leki moko mobali abimi yake totikali na ye yaya ya baleki totikali na ye na ndako na mwana ya bota soni mama neto soni ezo yake baleki oyo baa na nsima basi babimi bakei me yo yaya ovandelinga awa oza pe ye moko to yelinga mpe na mokumba mwana no oyo boti moboti mwana loko oza na mwana boye luka ata appartement na yo kende ata basita social chez les parents kaka na ndako ya baparent oyo nazobisana kaka na kati ya moko ya France mama lobi nakomi kosala na sala effort bandoki nzala losambo ndenge ezalaka frère mona kati église parmi ba jeune amoni ye asepeli na ye aye kosala ye kotia litoi toloba litoi ndenge tolobaka alingi asepeli na ye abitenga na asepeli na yo na bala yo aosepeli nango bala nga ya problème eza te naza deja na mwana mobali abi problème eza te mwana eza problème te oboti mwana aza bénédiction lokola oza na mwana ya pas de souci problème eza te ngana na boti pete na mwana te mais ko za déjà na mwana y a pas de problème ngana lingi kaka na bala yo OK problème te aki ko ebisa mama obanda ko lobaki ngana vandeli ko na vandeli yo tala na zu mobali nga sa nini abala ngai azu mobali po abala ye baza pena mobali na kati église moko basambela place moko bayoka kamateya esika moko sko mwana na biso oyo ya mwasi lokola azu mobali boye mobali aza na appartement na ye nanu babali ye te basali ka fiançailles basali fiançailles mobali aye mama lobi tokosala fiançailles moko ya munene te ndenge bolinga makambo ya minene te tokosala fiançailles moko ya mokie ntango okosala libala nde wana tokosala nini nde tokosala feti ya munene mama lobi parce que mama netu na kati na nga nazali kaka na mwa doute nga bitete brûlé oyo nayebi te ekozala ndenge nini parce que aza moto ba réponse mabe aza na comportement aza mwana onga na boti me na kobomba te naza ko biso mama netu solo la po esunga bana mosusu o ba tête brûlée pe le kola e po bazali abi mama William moi mobali asali fiançailles tango asali fiançailles ye moko mwana mwasi abimi na ndako akia kokota epa ya mobali azwi mwana bakei na ye epa ya mobali bavandi une année baza kovanda mobali abandi ba rapport mama tala soki na lobi boye ye boye aza kosopose deuxième année bavandi troisième année azaka komela bapuli ati komela bapuli la tel kete o pe fona bota po basa nini babalanga awa po na nini po mobali déjà bandi ko découvrir ba comportement parce que mutu so na comportement ta mutu azobo mango nini ebimaka kaka troisième année akumbizemi azuize tango kotaki na libala banda komela pulile atango kende ko mikotsa mela pulile po alingi kobota nano te alingi babala ye nano po abota po lokola abotaki nano mwana moko oyo alingi ya mbalo abota mwana dans le mariage mais abosani ki aza na caractère mabe abosani ka na comportement mabe olia azela mobali abala ye akende kota libala po bavanda na mobali ta mobali akodécouvrir ezala ta trop tard ki basi babalaki non ye lokola mabandi biso baleki basi bakei baza abimaki mwa asimbaki nzela sa nini ake kokota libala akoti libala pa mobali 2 ans na 3e année aye kokumba zemi ati komela pili abite afona kumba zemi akumbi zemi kokumba zemi bandeko zemi erumi epusani zemi komi ya 7 mois kaka ndenge ezalaka na mobali mwa discussion mwa likamki abina mobali longwa kuna musenzi bala bikwa musenzi ngai musenzi ofinginga musenzi abi je peux même répéter encore que tu es musenzi
tant mobala azoloba finga abi je peux même le répéter que tu es musenzi wana zemi na libumu ya 7 mois mobala abi OK nga naza musenzi y a pas de problème nandimi ke naza musenzi merci pour nakoloba ke naza musenzi bobi mibali nyonso balobaka mingi te mibali nyonso tout bazalaka na comportement ko finga basi mibali nyonso tout bazalaka na comportement ko parce que moi ça lobi moi ça lobi alors faut que attention na bato balobaka mingi te bato babaka mingi te bazaka bato ya action ele na oso na bana na ngai ya basi bato balobaka mingi te bazalaka bato ba action alobaka mingi te ma osalaka action ka likambo asali mbala moko omoni oba mutu nazo mwana kwa zoba na nga nzoka nda azaboye kaka nenga finga kie musenzi mobala bi ofingi nga musenzi abi je peux encore le répéter na bi oza musenzi moi mobali azu téléphone abi mama na bengi pona yebisa yo tala makambo uti koleka ana ndako nini yoka Benedict nenga lobi nanga Benedict alobi naza musenzi yango na bengo pona bisike ngai musenzi nakoki kobala yete ifona luka mwasa musenzi na bala pe musenzi lokola nga na kobala yete juste pona ko yebisa que il y aura pas de mariage libala na faka sama na mois de décembre awa toza le 15 septembre libala faka sama na mois de décembre courrier c'est kenda déjà même biloko libala mobali a se prépara déjà o ba pièce maputa sa somba zana wana ndako biloko libala eza na kati ya ndako na bango pour ko bavanda ka bango mibale bakenda mwasi na mbali basombi liputa basombi sapatu basombi na masanga eza na ndako biloko libala penza evandi boye na ndako e Benedict afingi mobali musenzi mobali azu telefone abengi mama abi mama kwa na musenzi alko mobali ya civiliser balenga musenzi na kobala ete papa lobi mama lobi papa bobika ba mama babondelaka papa limbisa bite mama na sina limbisa ebele vina ngambo na ko continuer boye te na limbisi mingi mama eza na makambo mingi onga na lobelaka ote natalaka ke na mukolo entre nous to ko sala la paix entre nous to ko silisa mais soko moni mama na pesa mo ba rapport ce qui dans to vandi boye to bala ni nanu te pour toi na biso ba fiancé na niveau ya fiançailles moi ça finga nga mosenzi et bon autant na komema na mairie a finga mama na nga na papa na ngai na lobi finga nga mosenzi abi je peux même le répéter aux ans mosenzi zeme na 7 mois mama meki ko bondela gendre na to pe bokilo to pe beau fils le quoi mobali aloba mingi te akendaki na mama musika te mama kanisika alikuwa na sololi na mobali ya mwana boye na meki koluka la paix esimbi seke ekoleka nango mama vandaka boye na ndako une semaine ayaki ebele amona kaka courrier eye bakomeli bango biso famille intel tobengi mpona koyebisa bino ke suite ya comportement ya Benedict ndenge afingi mwana na biso aza musenzi alors mwana na biso libota to décider que libala au mois de décembre eza annulé libala ekozala lisusu te nos salutations le courrier eye na ndako epa ba Benedict mobali ya Benedict te ke na tindi courrier ekomi epa ba Benedict tant courrier ekomi mama azu courrier alakisi papa tala courrier oyo ngana zui mama bengi Benedict est-ce que vous êtes au courant? Il y a courrier au besoin de yeux. Quel courrier? Maman le besoin a tindé là. Maman quand il photo courrier paf a tindé Benedict. Benedict a eu courrier. Comment ça mutako swana munoko mulai munoko songo tobo munoko supu. Comment yoko koma courrier pa na biso sanke oye bisangai. Obisenga te pourquoi? Mobala bime na obiso ninga na musenzi. Na musenzi kwa sala makambo basenzi ayebisa bato ba civiliser te na sali likambo na ngana ndenga basenzi en tout cas quand ndo botaki mona oyo pa na bino zonge pa na bino ki botela mona oyo mibale ngana yo esili moi ça mon ngo lokola je amoni yango je malgré courrier kei amoni ki yango ba blague bazana est vrai hein bato na beta bino lisolo bavana na est vrai
mobali alobi zonge pa na bino ndenge oboteki mwana liboso epa na bino oyo mibale okobotela mpe kaka epa na bino lokwaki na zema 7 mois asenteta atie moto makasi zeme ekomi 8 mois bakaka ndako moko zeme ekomi 9 mois boyebi médecin apesaka date exemple abi okobota le 8 décembre yo tiaka na motu le 8 décembre okobota mpe le 5 décembre okobota mpe le 15 décembre po ça il fallait qu'il abota po basala libala na décembre pozemi na ye eza ya 7 mois mwana mbala teka ozemi komi ya 8 mois ekotika na 9e mois mwana mobali abimi na ndako akendaka te akei atikeli ndako parce que mwasi alingaki kobima te atikeli mwasi ndako nde toyoba bo abimi ake Lyon alongo na Evry akende ye na Lyon asundoleli ndako atikeli ndako ake na ye atikeleli mwasi ndako ndenge atiki ndako mwasi oyo asalaka te jeune femme à 34 ans aliaka RSA lokola asalaka te alingalinga te ndako bakosala nini bakobimisa ye po fofuta ndako ya bato so bafuti ndako te uso babimisa na ndako te bakolukela ota mosusu bafoye okende kovanda na bana est-ce que eza normal na 34 ans olingi mosala te oboti deja mwana liboso oboti mwana ya liboso obeti libako oboti mwana liboso mobala aboti so mwana aboyi yo bovandi na ye te bobalani te ovandi owumeli po mwana na liboso aza na 5 ans oye kozwa mobali ya mibale andimi yo na mwana andimi abala yo metala monoko comportement mama na bisinga alobi mama nito mwana mobali ya bisinga abite mama ta bolingo basupportaka non mama tina komi na niveau ya lelo koya koyebisa yo ke libala ekozala susu te tina asali courrier parce que namoni ke mwana mwasi oyo mama Bénédicte nakozala heureux te na vie aza monoko azalaka mpe kaka na raison andimaka tort te ye azalaka na tort tatalika bozane ye kaka madame raison ye fo azalaka na raison jamais azwaka tort vi na nga mpona kosala yango nakoka te nakokosala vi na ye te nakokokontinue na ye te mama alobi mama oyo Eliane na mikitisaki na abi te ya libala mwana nabondela nabondeli bokilo aboyi nde toloba boye kala mingi te akobota bana bazalaka assurance ya libala te oke na libala oke na mwana moko po ozwi zemi ne bandela linga kobota te azomela pilule azolinga babale nano mapo aye kolashe aye kotika pilule aye kokumba zemi aye komona so nakumbi zemi nde baobalanga nokinoki nanu babali ye te toza na mois de septembre totikalaki na octobre novembre décembre 2 mois kaka faki babala ye libala ekwei na mai ye wo siko minoko abofingelaka bato ezaka ya nini ya malamu te yango nayebisaka bino ke kolinga te soki omoni oyebi couple moko boye bamesana koswana bazalaka kaka eza ndenge na bango couple moko boye bamesana kobunda bazala kaka eza ndenge na bango banyonso to mobali nyonso aza na motema ya mobali oyo kuna te mwasi aza na motema ya mwasi oyo kuna te eya na couple mosusu bamesana bitumba bamesana koswana bayokanaka bongo me bato nyonso to balingaka bongo te eza na basi mosusu bakanga mobali na bilamba abundisa mobali akangi na bilamba mobali mosusu azwaka plaisir abongo ke mwasi akangi na bilamba babunda omona mobali azosepela mobali mosusu alingaka te mwasi akangi na elamba te moto nyonso to te alingaka violence mobali nyonso to te alingaka violence mwasi nyonso to te alingaka violence bible ebi celui qui trouve une femme trouve le bonheur mwasi nde fo mema bonheur na kati ya ndako ya libala mwasi nde fo ozala na respect mwasi nde aedikaka bana oza kobota yo nde fo pesa bango éducation kolandaka te na vie pas ceux qui font le mal na lobaka ngo tout le temps kolanda te pour mon couple na ba mesena ba couple ezali mona bavanda peza 40 ans mais na 40 ans na baso na semaine basana ka 3-4 fois so baso nete bakoka te basi ba mesana batonga bolingo na baona koswana batonga bolingo na baona bitumba mais les gens ne sont pas pareils hein batu bakokanaka te bana na biso Bota ndenge ni niveau boza kopesa ba parents na bino mitema passe niveau boza kopesa ba boti na bino mitema passe niveau boza koyokisa ba boti soni niveau boza kopesa ba boti soni maman alobi mama ni tuna kumisa kinzambe na lobi nzambe merci
oh déjà nenga sa mi botela ki boy ayi kozo mobali tala maman zo reconnaître que moi na za tête brûlée te kaza ndumba mais ya comportement mabe caractère mabe na baleki ya botama na bango bayokana te botala kaka baleki bana 28 30 ans bazo ba appartement bakei mais ye muta 34 ans azana ndako chez les parents azalaka na comportement soka ki akeye ebebi kota akendaki azongi na ndako epa na bango akeye ebebi kota akendaki azongi na ndako akeye ebebi azongi na ndako baparent baloba te mama lebi na sepelaki na bi au moins azwi mwana na église ndenge afandi na mwa lingomba bwazwi mwana na lingomba bakovanda bien likambo komiti epa ya pasteur bayebaki ke sœur Bénédicte aza fiancé ya frère Gelor libala efasama na décembre frère Gelor aboyi abi non nde to babo frère Gelor akenda Lyon alonga ivra akenda Lyon atika ye na ndako mama alobi na minute atikali kuna na ndako na mwana na zemi il faut abotakala te mama mika koswana na bana bazaka bali lundi mardi bakabwani abali mercredi jeudi bakabwani ko faire dépenser bato bamongo na bango pour rien bapara bazaka na mwana olendo soka obalisa mwana nasala libala mwana nga kitoko nasala boy nasala boy bamongo ezokende ka boy mbongo eza pasi ya bamongo ezokende ka boy bana balingi koyoka te so bolingi koyoka te bobala pe te so oza moto koyoka te kobala te kokende kovanda chez les parents zwa ndako na yo kende kovanda na ndako na yo kovanda chez les parents zwa ndako na yo vanda na ndako na yo lelo ozwi frère Gelor so osimbi te lobi ozwi frère obengani frère Gelor ozwi frère Mathieu simbi te obengani ozwi frère Marc esimbi te ozwi frère Jacob okomi na ofula olingi okoti ya ofele olingi okiti ya ekoma na kota moto akota bima zoto nekoma nango ata makayabu ya bitoyo tanda yango na wenze moto nyonso soki alingi asala nini ayi na ye kosopela yango soki mpe mafuta soki mpe mai botika konyokola mitema eza bavi na bino moko bino bakanisa so baparent baopesa bino conseil eza ke soki parce que eza vi na yo moko mutu moboti na yo parent na yo asali vi na ye azozela na ye soki nzambe apesaki ata mosusu 70 ans a déjà na 60 ans aza 10 ans ekoka kufaki ye na ye so nzambe apesaki 80 ans aza déjà na 60 ans azozela 80 ans ekoka kufaki ende bino oyo bozwa ya mike nde boza na problème po bino nde bozana na problème ya vie ya kovivre bazo bisa bino kobotela yo so oboti na Pierre oboti na Mathieu oboti na Jacques oboti na Jacob ezaka kitoko te bo comprendre te pourquoi bolingo comprendre te ba erreur oyo ba parents basalaki bino bokoki ko reproduire ba erreur ba parents te okoza na ndako mota musu mama bino aboti na mibali 5 yo lingo reproduire na mama boti na mibali 5 oboti na mibali 5 non soki mama bota na mibali 7 yo pongo reproduire kine mama bota na mibali 7 ngapi na bota na mibali 7 ya sonit so mama bota na mibali 7 eza déjà mabe c'est déjà la honte po mobali boso baboti bakabwani ya mibale bakabwani ya misato bakabwani atoza mwasi bizaleli malamu tant que so boti na mibali 8 7 10 bola muno yo mona na te mona na kaka oza mwasi mabe yango boti na mibali ebele lelo komaka ata pona makambo poto kaka mobali ndako ya te ezaka pe comportement parce que mobali pa kovanda na ndako ya mwasi bovandi pe bien mutu pa yebi te ke ndako eza ndako ya mwasi pa pesika mobali na ye valeur bamona kaka ke ndako eza ya mobali mais basi nde munoko chocho likambo fiche de paye mwasi ko aza na fiche de paye koleka mobali animoni yende ngai nde nazwaka koleka ye ngai nde naza boye mobali ata boti bana 40 asambwaka te yoka soni te eza na bato mosusu na bikolo ezali bato mosusu bazali ke moto abota taka mwana moko famille boyi nango ete moto asa bota na ete tolingi na biso makila bato mosusu na libota na biso te ezali ye moto asa bota na asa boti boye ete moto asa boti déjà te eza na bafamille mosusu baza na mwana ya libanda te bazaka na banda kande babota na libota na bango baza baparents mosusu baza strict oye na mwasi o mwasi eyo asa bota mwana papa lobi jamais okobala ye te soki pa amona boto osayoki papa boye atiki sikoyo Benedicte akokoma na bana mibale
na 34 ans, ce qui n'a pas comprendre vite. On comprend na âge na 40 ans, mais na 40 ans, Bénédicte, on a déjà na 7 à 7. Na batata 7. Qui te côté? Na le biboui. Papa, maman, ko za la bota na mbali misato. Ko landa lokola mama te. Yo bota na mobali no ka moko. Maman, ko za la bota na mibali 8. Yo ko landa lokola mama te, zala différent. Zala différent na mama. Ba mama ta mususu ezalaka ba mo ba erreur. Ba ko bota mususu ko bota mo ka bolingo te jeunesse. Okeka na mobali bu pouf ozuze moboti. Mobali pe ya guna ote. Mobali po lingi na oyete ba erreur ezali. Ozuka mobali bo hazemi. Na sani na longwazemi ote na boti. Ande ko moko yebisa kingai ke mama le ngalelo o soki na boti teza pona wana lisoda moto ko na après. To ko na mosima. To sana ya Bénédicte pour te mélanger makambo te. Ko Bénédicte akoma bala mibale. Pasteur ameki frère habité ngam na vanda na Bénédicte bo Bénédicte ta. Ngam na fatina kimi Bénédicte na tikeli Bénédicte ndako na kepo ngande na bi Bénédicte boye biete. Bénédicte aza mwasi te. Aza makelele Bénédicte. Aza mutaba so d'humeur. Alors mokabo silika déjà. Aba no gangela mwana na ye moko ngai kutu na osala partout les moyens za bien na mwana. Ye moko ba no gangela mwana, ku gangela mwana azocha mwana mal à l'aise. Olinga kutu na cha mwana ngo mal à l'aise ponga na boti na nga mwana ngote. Wana nyoso mobala zebisa mama ya Bénédicte. Ne mama Bénédicte ayebisinga. Mobala bi mamoli kutu kana cha mwana mal à l'aise ponga na boti mwa te mais Bénédicte moko azocha mwana nazoka na mwa Bénédicte ko cha mwana mal à l'aise boy. Ko ganga nyoso ko silika pamba. Mama mwasi abona va nendene. Tala na moninga kimi Evra kimi ekene na Lyon. Akimi Bénédicte changer comportement. Comportement, moi, c'est très important dans le cas de Bénédicte changer. Nabino obozo telanga bo ba comportement na ko ba Bénédicte bo changer. Bo changer ba comportement. Moi c'est na mobile so ba bala ni faut ba vendre vie moko ezala bien. Moi ça za nesengo mobile za nesengo. Mais ate libala bo vendre ke na vanda kaka. Na vanda kaka. Soki na longwe na okende wapi non? Mwana kitoko teza mabe. Bapela mwana muntu amufa intelligent. So ba côté mwana mutaza bo moyo zangi baboti profiter pe oyoka. En tout cas na soki sinanga na ponga na obi manaki na ngapa pour mo bebi pour moi te pour moi de mon cœur. Na obi manaki na ngapa pour moi na ketala pour moi nga na passer journée le pa ya pour moi. Pour la lelo to soki wana nga na bino. Bo partager monsieur bo partager. Maman alpha partager ono tetela ke mafumbe partager émission. Bo partager na ba jeune ta bozo mibali bo pesa mbali na bino kimia boza la Argentine mbali boza la poli. Bo partager na ba jeune. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba ndete bana betu bons pour moi de mon cœur na ko démarrer mutoka nazoya. Bisous à tout à l'heure.